Bonjour, bonjour Nabandeko Nyonso, une fois de plus, basé opportunité, il y a Kutana Sus Nabango, Henri Condé, accompagné de Andrea Condé. Et une fois de plus, vraiment, nous vous remercions pour nos temps. Il y a Kolanda Bisso. En réalité, Bolandi Bissoté, Bolandi Mokeli. Parce que tout ce que nous disons, ils ont Bissoté. Tout ça, c'est un simple instrument. Nzambe a utilisé. Si tu l'as pété, Dieu sait dans quelle mesure à cause de la malobanaye et au kanakaka. Mais à choisir d'ailleurs, simple ouvrier, parce que sauvé par grâce, ndeyango identité nabiso. Nde liboso to pusana liboso na ye, le roi de gloire, o ya poni biso, peto pesaye merci. Tout bon de l'Nzambe. Yahweh totondi yo parce que oza bolingo, oza malamu, nani akokani na yo. Vous allez maël koleka. Vous avez même souka avant kutu yango ebanda. Kroto yele susu comme maloba na yo, maloba ozali la parole créatrice, la seule parole qui est vraie de maloba na yo parce que bo solo ezali kayo moko. Zana biso longo loba au travers biso pour que gloire nyonso ezala ya yo pe ya yo kaka. Na kombono masia Yesu to bondeli. Amen. 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 Donc, arrive au sur Romains 1, Nanda Poupette au Romains chapitre 1, verset, tout le temps à partir de 19, tina 22. Romains chapitre 1er, tu bandi na verset 19, tina verset 22, pour la lecture na biso, mais le développement nango, to kokenango nandenge o nzamba ko permettre to kenango. Romains chapitre 1er, verset 19, 21 et le Bible. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour nous, et manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans des vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Amen. Amen. Verset 21. Verset 21, please. Verset 21, pas mal. Yeah. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Okay. Et ne lui ont pas rendu grâce. Yes. Mais ils se sont égarés dans des vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ok. Leur cœur sans intelligence. Plongé dans les ténèbres. Parce que la personne ayant connu Dieu. Kasi nini basali na connaissance wana bo solo sur Dieu. Existence on Nzambe a exposé en na biso na nzela ya nature. Tolobela ki yango na Romains chapitre 1 verset 19 à 20. Nini basali na connaissance wana. Ils ont délibérément rejeté cette révélation. Selon l'histoire biblique, l'humanité abandaki avec la connaissance d'un seul Dieu. Adam, azalaki na boyebi ya Nzambe moko, un seul vrai Dieu. Ayebaki. Yeah, na bana na ye. Noé pe, na famille na ye. Bazalaki na connaissance d'un seul vrai Dieu. Après tant nombre ya bato comme il s'est multiplié quelque part dans la lignée wana ya bakoko ya Noé, cette connaissance a été corrompue. Denge kara Romains 1 21 le belibisori le bible les êtres humains ont rejeté la vérité. Oyo non problème te. Le Romains 1 21 sur tout le monde biso les êtres humains sans Christ. To rejeter lumière oyo Nzambe a pesi biso pe résultat a rejet wana ezake esalike leur début leur cœur sans intelligence
a été plongé dans les ténèbres. Yeah. On a 6 ans à faire verset 21. Non, l'air qui a plongé dans les ténèbres. Ça, on a fait à verset 21. Yeah. Manaka. Dans verset 21, ils ne l'ont point glorifié. Passage que tu peux Abi, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, Yeah. ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ok, Ils ne lui ont pas rendu grâce. Yeah. Ils ne l'ont point glorifié. To réussir te konorer nzambe na oyo azali pe na oyo asali. To boy ko faire avancer réputation ya nzambe. Être humain na Adam a boy ko lakisa honneur ya monene oyo nzambe aza ko mériter. Pour yende aza ko mériter honneur, pouvoir, position élevée na nyonso oyo ya keli. Parce que tout temps rapidement na Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Parce que ça biso moi ba illustration ya eloko moko boy oyo ya malamu oyo salami. Oyo za ko mériter glorification. Même muto aboy na. Même muto asali yango glorifier yango pezana. OK. OK. Muto asali yango glorifier pezana. Dans le livre de Matthieu chapitre 8. Non, chapitre 9 verset 8. Il y a le boy. À cette vue, le foule saisi de crainte glorifièrent Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Il y a qui guérison, il y a paralytique. Oui. Na Luc, ba Monique et Christ a guérir paralytique moko boy ba glorifier en nzambe. Pas ça ko mériter gloire. Au monde que ça lango. Dans le Luc verset 2 à non, Luc chapitre 2. Luc chapitre 2 verset 20. Yeah. Luc chapitre 2 verset 20 le Bible. Et les bergers s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Ah ba berger ba ko kengela ba meme na bango. Après ange moko aye et puis c'est bango bonne nouvelle que Christ a botami na Bethléem. Bethléem. Yeah. Bethléem hein? Bethléem. Na anglais français. Bethléem. 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 I can't say it. Okay. Ciao, le bon anglais. Bethlehem. Bethlehem, yeah. 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 Ba lobi bongo ba moni apo ba moni ba ange belé ba glorifier nzambe. To ba moni bongo ba sepeli ba glorifier nzambe pour na bonne nouvelle ou apesi bango sur Christ. Donc nzambe za ko mériter gloire. Amen. Na nouvelle ou apesi bango. Oh ça. Yeah. Parce que tout temps appelé na 1 Corinthiens. Na 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20. OK. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20 le Bible. Yeah, Bethlehem. Car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc les rachetés ba glorifiaka nzambe pona sali. Babeta masolo ya rédemption. Donc c'est là. Ba racheté. Babeta masolo ya mutu a racheté bango. Donc te yembelaka to te yaka les racheter tu beta masolo ya yé boire ba fleur pa na yé to kumisaka yé pona te apesi biso ba mbongo na insista ngo ba bilamba ozala ki so na le côté ozu yango c'est vrai ça bien bon mais yango te photo yembelaka et ça le kola le courage tu yembelaka notre rédempteur et ça le kola ba juif oyo bazala ki protégé tant balika ki na ba condition moko difficile na Allemagne tango Adolf Hitler zaki akangaki bango azoko chaba gaz azoboma bango na ba façon ebele ba oyo bazalaki na ngela bengo ba survivor yeah ba survivre ba survivre ba na moment o ba baza ba koko makasi bazu balobara toujours masolo sur délivrance na bango comment bazalaki préserver comment bazalaki bakufa ki teke ba tebele bakufa ki mo bakufa ki te Robeta li solo esika oyo danger zalaki oyo za délivrer nango. Les hommes impies dans tout être humain sans Christ n'ont pas exprimé une position appropriée na oyo nzambe asali pe na oyo nzambe azali. Basé na bosolo oyo za révélé na création glorieuse pe merveilleuse. Mais être humain a supprimé ngo
La vérité sur Dieu nous exige une réponse. Ouais. Et ça qu'on exige biso ba créature, ya ko glorifier Nzambe étant que les grands créateurs. Amen. Tango to faillir ko glorifier Nzambe, tuza ko échouer na but ya monene oyo toza créé. Nous avons été créés pour glorifier Dieu. C'est alors mon aloba. On entend me beti solo ya ba juif o bazaiki ba koraki o ba bikaki na massacre salamaki na temps Adolf Hitler. O ya remarqué masolo zibeta mingi ba beta mingi masolo ya ba komisaka kutu les anglais ba benga bango ba allies ba les alliés ba kene ko délivrer bango et tout ba beta mingi masolo wana biso te beta mingi te beta ka masolo ya notre rédempteur par rapport à ce qu'il a fait. On appelle ça qu'exemple dans le sens que non a bien sens que ceux qui ont délivré na danger moko makasi o yebi ke yomoko oza na pouvoir te ako mibikisa na danger yango wana kolobela yango à chaque fois te olobela mingi oyo asala yango olobela yango à chaque fois siko biso toza délivré te na ba danger oyo ba juif ba kutana ki na besoin oza délivré na danger oyo ya kan eleki kutu wana eza kanda Nzambe sir basumuki toza délivré nango toza pe délivré na pouvoir wana masumu kati na biso pe toza délivré na le diable oyo ayaka ko alito se rebeller contre Dieu yinde asala ki na Adam na Ève toza délivré na ba malice na ye. Voilà. Na sepeli batu bazali ba ignoranté bazali pe ba innocenté. L'être humain n'est pas ignorant, l'être humain n'est pas innocent non plus. Ba yebi Nzambe. Nzambe a se révélé na être humain nyonso, n'est-ce pas non? C'est vrai. Na être humain nyonso. Donc kutu quand on a la fois passée na émission passée tebi mutumura lobi ke oh non bongo batoyo ba yebi ba yora na masolo Nzambe te bate ya bango te Nzambe wa jije bango ndeni to pesa réponse nango. Mais réponse nango la réponse la plus simple c'est que mutongo azate mutongo azate pa yo oso poser question wana c'est que yo yebi sikoyo ole ko ba na me mutwala kutu ndeni mutwala kutu ndanganda jika mutwala kutu boy mutwala azate yonde siko parce que le message de Christ te concerne yo siko yo kiango siko saini parce que ce que mutwana ya azali o ba te que no lo la mutwana azali nga pensa nga sauver nga na kota nga na sima mutongo te. Le si yo kiango yo okomi exposé de façon que au prendre compte la réponse c'est ça que la personne azate ce que déjà okomi na makoto ko poser question wana c'est que yebi donc tu otelemi liboso wana sans excuse ba yebi Nzambe bibesolo. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de cette connaissance? Parce que ils ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cette connaissance? Nzambe ye moko mutu aye ko se faire connaître pa na bango ne to tango na livre de 19-20 mutu ta luka Nzambe. Non. Mutu ta luka Nzambe déjà les 1. Mutu te tobo ya Nzambe. Mais Nzambe na bolingo na ye il se révèle aye ami bimisi même a comme même mutu na la fois passée pour que mutu aye ba ya fait que mutu ça la sauver. Mais mutu bien qu'il ait connaissance wana mutu volontairement mutu a rejeté na révélation wana. Donc azunio so oyo ezali attribuer na Nzambe abwa kisi yango. Ta abwa kisi yango wana ezala kisa ondiko na désert wana nzala makasi. Ozana mapa ba pesa ki yo mapa moko boiza na sac na yo mapa wana yango ka folia yo zi mapa na bia ba ngo na bezo ya mapa ote yango ka ndeza la ki survie na yo bua kiango il ne reste plus que la condamnation tango bua ki si maloba Nzambe tango bua ki si la révélation de Dieu qui amène la délivrance qui amène la paix avec Dieu. Tant qu'on rejette, il ne reste plus que la colère de Dieu. Parce que quand on a rendu de mercy, la miséricorde. Ce qui est miséricorde est longue, il ne reste plus que les jugements que nous méritions.
parce que miséricorde déjà te met en abisso yango te tala tout se rappelle aussi conformément na histoire biblique ndenge po maloba nzambe eza vrai maloba nzambe eza vrai mokili oyo esalema te na bombe moko esalemaki non le monde a été créé. Et il y a le créateur qui est plus grand que la création. La salamo kilio. Abi, bah tu vas rejeter lumière. Le but au rejeter kaka oyo fallait qu'on lia et survivre et puis ça vie. Et les résultats comme catastrophiques. Au fait nzala te papa na désert wana. Lipa na mai wana yango fallait qu'il mela. Yo ba kisiango. La connaissance de Dieu yango tous en lango besoin. Besoin. Yango so yango na évangile tango nzambe yesu amonike ba rejeter mambazo loba bible lobi akoma ekoloba na parable ceux qui ont rejeté lumière nzambe opesa lumière wana te so pour rejeter yango c'est important pour lumière ya maloba écriture et ça très important ceux qui ont rejeté yango nzambe opesa yo na oyo lingi abandonner na yo moko abandonner oyo liondi mawana yango pesa danger c'est-à-dire zo la c'est que périr très dangereux omana makambo nyonso oyo yo wana oyo lingaka te wana o salango salema pe tu rends ça succès tu rends ça condamnation ozoko pa makamo no bilo mususu oyo c'est-à-dire nzambe atiki yo croire na mensonge oyo linko croire na sens wana na yonde ozomona ke ya réalité mais la réalité te na mensonge wana yo croire na pesa ko exemple moko pour na temps plutôt en temps belé mutu amindi melike ye azana makoki ya kolongola vie ya muninga mutu o croire que te ngaza kandoki na yo lokayo na yo bomayo na boki maladi moko boye ti bomo na yo ekufi na leyo ne balobaka na bakongole baleyo et un mensonge mais qu'est-ce que Dieu fait le rôle yo ndimi yango mingi yo soi-disant doki on ndimi yango trop nzambe pe a permettre ni omona mutu pe akufi pe mais via mutu pe longwa nzambe nde a permettre ka via mutu yo te so bibongo esala ke ceux qui via mutu longwe donc nzambe longoli vi karapo alexa mutu na ke ngai na nzambe non bibi lo rande po yo se perdre non po yo sikoyo zo croire que yuni mto bomi vi wana mais ce que ba preuve ça d'été voilà non comme ça tango yo so croire mensonge wana na yo moko okanisi yo mutu zana autorité ya kolongola vie ya muninga mutu et ça lepe ke mutu pe abeli pe mutu ngo pe akufi yo kanisi notikaka na ba incantation na yo na ba koloka na yo mutu wana akufi siko komi ko croire que ngaso sagani na ngai na osalo boy siko yo kanisi lokola pe salema ki wana pendant que c'est Dieu dans sa souveraineté a permettre qu'il yango emsumuto akufana na ba jour on nzamba pe apesa ke na mokiliase mais yo zo croire que yo mtolongoli vie ya mutu na mokiliase nzamba za na contrôle alors comme ko vivre comme si on a puissance moko boykati na moko alors comme ko bunga okeli bela olongwe liboso na ye okomo croire que na nguya moko boye ezala mina ba superstition par exemple la superstition qui kozala ke muto croire que na exemple mo be kimingai so ye na kolobangol susu voilà donc to so ba ke ceux qui ont croire na mensonge na superstition par exemple muto croire que mutu sur alali na butu azolia kindoki par exemple c'est que ça doit croire azolia musuni pour apesa ke lo mobe na pokwa tango croire yango que azolia musuni et on dit que c'est que ba pesa kindoki et comme réalité pour na yo parce que la réalité eza réalité ba pesa kindoki comme mutu pour koma akoma na ni sorcellerie eza pratique mo volontaire mutu ye moko aponia ke na ko invoquer ba démon mutu ye moko aponia sala raboy ezate ko pesa ngo mwana obimisi mwana butu c'est pas réel soko croire nango eza ba superstition cela ne et la question que eza réel non mutu ba pratique ya mutu ezala ka mutu soko initier mwana comme na point moko mutu nde ko accepter yango
eza initiation soko bani ko initier moi na âge moko ya C ozola essayer yango ndeza vérité ye moko so comme na âge oyo ya connaissance ou ko sala ba décision ye moko o décider à continuer nango to alongwa na biloko wana ezala raté par inconscience eza après comme yo non eza ba tumususu ba spécialiste ba ya sala exorcisme wana papa moko boy alongla kindoki ok kuna mwana ko sanza kindoki neti musuni yaba n'importe quoi dans le bango parce que ça n'a pas dans mon thème mais ça peut finger raté ba dans le bango parce que c'est des choses qui se passent ils ont la vie à bana ebele na ba Congo surtout en Afrique bana mwana comment rejeter pour ça qui parents na yeke mwana na zakandoki yem taboma musala papa na bango parce que on dit miango ndengwana et comme les bino réalité nde maming nde yango sko muta décider na andima une fausse connaissance à adopter yango pendant que la vraie connaissance qui est la lumière qui est Christ ils ont rejeté nde yango danger nde yango pena danger donc quand muta a rejeté maloba nzambe akomi liboma parce que akomi na folie asa makambo eza penza na nzela te motema na bango net lobeki wana ekomi engendrer la rébellion ezali ko rejeter nzambe ba se rebeller contre les seuls secours ba se rebeller et pour conséquence ba kwesami na mbano ba kwesami na place oyo ezali ya mabe koleka de jugement ou encore place kolera nzambe ezali ba glorifier nzambe te ba pesi honneur ata muke te non seulement ba pesi reconnaissance te na oya zali même na oya sali batu ba rejeter na bango yango babite yoto salaki yango yote bah là ici même une reconnaissance na bango sur tous les plans bah mon pendant mai et que mutu te osala mai dans le émission passée avec formule ya mai mais ata chimiste mon côté à sala 2 litres mai même pas 1 litre mai et c'est le cas la pharaon azola na bana Israël amoni ke mai efungwami en deux nzele eza tracé na katikati ya mai bazole bana Israël baleki mais a défier nzambe ayaka attaquer bango et tant ba katisi après nzambe salaki a détruit nanu ba chariot na bango chariot ba cheval na ba chariot na bango a détruit nanu bango ba moni yango ole ba ganga na repentance pe na secours non baninga ba continuer après ma ezongi ebom donc ba amoni miracle on amoni non premièrement miracle que tango ma ezot ma non télémité amoni colonne de feu et zawana entre bango na ba israélite amoni que ou eza lobo kwa nzambe ma rejeter ngo emaki wapi emaki la destruction donc batu ba honorer nzambe te parce que yende le créateur et aussi ba reconnaître c'est oyo ki nzambe ndi azali ko soutenir existence ya tout ce qui est existé vous allez ko zala nzambe ndi asala ki nyonso ezala parce que n'explique que soleil a tellement munene nzambe ndi a soutenir yango etelema pa etelema wana pendant des centaines de milliers des années ezala raté rendez-vous nango elam kakana et donc la levée du soleil tout ça ezaka wana raté parce que yango raté milona pesa pété nzambe azo soutenir yango même la vie que nous avons c'est Dieu qui soutient notre vie. Amen. Bible dit c'est en lui nous vivons, nous existons et c'est en lui-même nous trouvons même notre existence, notre être. Yes. C'est en lui. Être que ngana bogare ngana za vrai chéri ce qui ndenge nini botala ngande na zalita papa mama omi sombela kilolo nini zolo wana to zalongo wana te omi sombela ngote kuti bi belobi osa ayo mokote osa ki racheter on pane ba racheter mais ndenge pe ozaleli wana oviva wana omi sombela na yo te matama salate ata okena shop basali yo misu leto mona basi ba comment compliqué na misu ya lukuta oyo ya lukuta na mbebu ya lukuta matama ya lukuta tolo ya lukuta nyonso ya lukuta donc nzamba ama ile te kwa apesi yo tolo apesi yo misu apesi yo ote zolo o mnene mingi abongisi mbebu o muke mingi on dirait o misalela yango yo moko et pour conséquence tout monde
désastre nango nde ezalaka tokorge nzambe tomonaka conséquence nango ezali kaka manque ya kohonorer le créateur oyo aleki mayele po chirurgien na oyo bana aleki nzambe mayele te yo moko mpe oleki mpe oponaki nango te ozala congolais ozala mpe africain oponaki nango te c'est Dieu dans sa souveraineté aponaki ozala ndenge ozaleli wana mais olobi ke te yo te osalaki erreur nganga fana azala nanga ndenge fana azalela bahonore nzambe te tout en le livre Actes des Apôtres chapitre 17 verset 28 Actes 17 verset 28 Actes chapitre 17 verset 28 28 ou 18 non Actes chapitre 17 verset 28 ah ok Notangi. Bien. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Donc, en lui nous vivons, en lui nous trouvons notre existence. Nanzambe kuna. Tala, mutazo lia, mutaza nourri. On a appétit aux aranango, nous sommes la l'homme est nourri par la grâce même, la main de Dieu qui vient nous offrir ça. Eux qui posent ça colia yende apesi yo makoki ozana appétit a permettre pe ba damas moko boye zale bota mana mabele okenda ko créer te yo moko o misal la manga to ba aubergine non c'est Dieu dans souveraineté salim aubergine wana ozwango olamba na pondu olia pondu madeso so ki fumba yo mto yeba ndeni ko salango c'est ntambe ni mtakela yango yote donc tous à la reconnaissance que c'est Dieu qui pourvoit même pour que la vie soit possible. C'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu qui a créé. C'est aussi Dieu qui pourvoit afin que la création ait continué à coexister. Pour ce qui y a à pouvoir, il y en a plus d'autres qui peuvent le faire. Yeka apera Damas na bandeke na ba cheval ezala na ba lion c'est Dieu qui est au contrôle de la création na ye a pesa rango balia et puis asukola yango azali ko bongisa ngo na lenge na moko azanzambe amen mais batu to lingi na bisote a pesi nyonso o ezali important pour soutenir vie même soleil to baki yemta sali yende sala ki yango siko asa même mon pépé pour ozala même na moi oxygène pour ozala pe na moi rafraîchissement asa liango ce qui moya tout le temps moy bien pété ça peut mon pépé mon pays zalaka la pression atmosphérique peza ko permettre ko clean biso za ko sokola makila na biso tant tozo ko breathe ango la pression atmosphérique c'est sera na bon to rendre to ma ko découvrir biloko par exemple un monsieur qu'on appelait Pascal c'était un physicien il y a des découvert qui m'a appelé ça même coup de valeur à pression atmosphérique 100 000 Pascal dans en classe c'est qui depuis 10 coefficient 5 100 000 10 coefficient 5 c'est bien en gros pression atmosphérique valeur il y a Pascal vraiment parce que là on est embêté azara a découvert azara qui grec na yebe souté mais tant qu'on kala je crois il a pas 20 ans dans le Congo kala penza mais kala la mutu bilo mususu ozoma pas donc c'est nzambende mutu nzambende aza au contrôle ya nyonso ozoma pas siko omona mutu omona siko mutu siko sala nini mutu sala projet asali projet na ye ba projet ngo oyo en réalité so dépendre ils ont dépendre na accomplissement nango na bango mon côté ils ont dépendre na bango mon côté pour s'accomplir mais asali ba projet ngo le que non na sala boye si ceux qui va projet ngo peut réussir beta tolo na ye moko ben faux perso na sala ki boye pendant que pendant la projet ngo réussir même si fallait que te le romona wenze fallait que climat ezala bien mokolongo climat wana ye moko ampeseli yango te nzambe nde asali mokolongo moyo ezala bien pour que akende na wenze yango sur la kermesse ateka ba manga na e ateka masanga na e bato ba mela ba langwa asomba teka mapa biloko ya bato balia yazo bénéfice nzambe nde a permettre mokolongo climat ezala pe ya bien alors je me parle, mais c'est peut-être rien.
ya faut luka kana vie faut la courager moni nga kena wenze wana nzambe nde apesi yo même makuto la mwatongo kende même c'est Dieu dans sa souveraineté à Saliango mais au contraire c'est quoi hein ce qui projango est simbité par exemple la bimaki na nzela karango ekufaki ma esalaki mobulu ou bien ayaki sango mwana mungu akufaki makambo esimbaki te soki ndenge nini vitesse patron mazalaka habla menzambe azu mwasi na ngai alingaki mingi azu mwana na ngai mais à vivre na mwasi na bana sans reconnaissance na nzambe apesi sans reconnaissance mwana azaki mwana muke mwana malamu asa eloko te mwasi na otongaka na ye te abeli kaka na fonza vraiment na bonze nzambe abikisa mwasi na ngai soki nzambe ma existe mwasi na afala kufa te papa ondima kutu nzambe ngo te soki kongo blâmer comment na makambo esimbi te on prend des arbres sur bateau. C'est comme ça que les hommes ont tous des sons na loba tous arabes. Donc tu blâmer nzambe o te ndimana bisoté. Ça soit entendu film moko boy babenga ngo Dieu n'est pas mort. En anglais God is not dead. Na premier épisode nango ils avaient un professeur moko boy professeur moi université hier ba ki na premier jour que la classe abi le bozaka bozana devoir moko. Comment Dieu n'existe pas. Au passé, on a cours. A prouvé que Dieu n'existe pas. Mais petit mots à qui Dieu existe. Et c'est là qui t'aime na professeur Wana na kata classe penza na ta université. God is not dead. Dieu n'est pas mort. Ce qui est na YouTube. Et ça l'appelle YouTube. Discussion Wana na souka moi na comment poser ma question professeur na souka pour le temps, moi, on a posé question au professeur ABC, mais pour nous, on a kanda na nzambe. Bon, moi, je comprends que les professeurs avaient la haine contre Dieu. ABC, mais pour nous, on a kanda contre nzambe. Pour professeur lobby, ils ont compris que vous avez ceux qui a 12 ans, comment la maman a eu kufa, que vous avez boye, à lobby, à bébé, à qu'est-ce que nous avons la kanda na nzambe, na kanda na mutema. Moi, on va poser la question. Comment faut en attendre na oya existant na été? Comment tu peux être en colère na muto yo ndi marazaka na été? Pas le Dieu n'existe pas. Pourtant la film na bo monango. Donc pour dire que mutu te azali na connaissance ya nzambe te. So dans ce cas, ceux qui te yebi que Dieu existe, faut tout le temps to yeba personnellement un bé chrétien. Voilà. Donc, il y a tout la connaissance, on a Dieu existe pour n'attirer l'acceptation que Dieu existe. Tout ça est le côté. Il faut que tu aies des mots qui nabiso. Parce que ni nyango, Zambia s'est révélé, ni nyango tout ça une connaissance, voilà. Il faut que tu aies une profondeur, na be chrétien. Sur tu tangi na verset 21 auto tanga siko awa. Tu crois que moi na tango na soucher pour ça titre biblique ouais. Il y a Romains 4. Romains 1 verset 21 et le bi. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans les vains raisonnements, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans le ténèbres. Ils se sont égarés. Donc, il était dans les vrais, et puis abimi à Kelibanda. Donc, dans le sens que, eza ko généraliser ango ndeka na lobaki na Adam connaissance il y a un vrai Dieu kwazara amoko kaka ezalaki na descendance ya bana na ye kaye même temps kaye nzambe ya longola ki na présence na ya le longola na présence na yo kaye pazaki na connaissance à un vrai Dieu na descendance wana Seth bazo ki les titres comme na temps ya Noé na temps ya Noé koto wana connaissance ya nzambe comme qui corrompu. Et ça va détruire, ça les déluge, à détruire nyonso, à détruire humain nyonso, à nyama nyonso, à créer qui à part que Noé la famille naïe. Et puis Noé la famille naïe, donc bah comme coco là bah multiple nombre comme que c'est multiplié, dès qu'on corruption contre les choses, dès qu'on comme coco, ça la banzambe belé, moni lune, bah glorifier lune, bah moni soleil. Donc on a que na origine au mona mutalaki parfait na Adam zaki ndengwana tango le sumweye mutu akei na mobulu yango bazoto ba kei mabe ba bungi ba bimi na nzela donc peut sorry peut au monde même na ebandeli
Tango Adam asumukaki, Nzamba ayaki na Adam azali koluka Nzamba te po asenga bolimbisi. Nzamba ye atuni oza wapi Adam. C'est-à-dire Adam akoma ko bombana, akoma ko pousser musika Nzamba, ngaki Nzamba za toujours na mémoire nete akimaki. Nzamba nda ye alobi oza wapi. Apo abina ozo bombana, pona ni ozo bombana. On a dit que nani ayebisi yo que za mutakala. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a tellement être nu. Non, on va apprendre yo que aux années. Non, on va que nous aux zabolumbo. Non, donc, c'est comme ça que nous sommes. Quand l'homme pêche, c'est un timoyibi, non? Akima amwinda. Akima amwinda. Parce que le monde est peli, qui moyibi n'est à la exposer. Alors, il fait tout pour que à la exposer, la lumière té. Maintenant, mutu. Na verset 21 bazo ba awa ezola sarandeni mutu azali ko dégénérer na mutu azali ko kita ba standard ezo kita amen vous comprenez donc mutu a progressé à ça la régression azo bamba manasser na ba standard bien sûr so pas ezo kita pour ce qui concerne la connaissance de Dieu. Donc, ça est juste opposé. On est à l'ouka aïe banzamba ke musika. Yango pe zali pe image ya religion. Image ya religion surtout biso ba africain. Les gens étudient plus bakindoki. De mutalingi aïe ba les ténèbres plus qui aïe ba la lumière. Donc, à Rwanda, la famille Nabiso, de Koufarara na âge à 35 ans, la famille Nabiso, la famille Wana, Babala Kate, la famille Wana, Ata Babali, Babale Koufaka, les Ali Basinga. Babé Mango Singa, il faut délivrance, Bakata Singa Wana, et tout. Ou bien la religion Moutou, Azo Linga, Azala juste, sans Christ, Yemoko, Azo dépendre de la œuvre bonne, na Yemoko Azo Sala. Yemoko. Tout le monde qui a même na kaka na ebandeli. Un jour tout ça Genèse. Tout le monde qui a na Genèse 3. Quand on a dans la eba sumu kini basala ki bango moko babana ko luka ko basala ki elamba na nzela ya makasa po ba mi bomba. Nzamba lobi yango te. Ezaki picture, ezaki image que sans justification il faut latissama. Christ ndem to latisa biso yango. Des photos désirent connaissance wana. Parce que ceux qui te désirent connaissance te ko bamba mana ozali ya mabe koleka. Ne pas comme agono ye mwana liboso te na famille na bango atikala wana pona kindoki. Azana 40 ans chez les parents, 50 ans chez les parents. Eza clarté, babala kate, bazana basi ya butu. Nyoso wana sikoba tu bako mondima yango. Lokala pe bondimi yango, nzamba abandonner binote na deso. Les gens veulent yamona on bazwa kinzongo. Sala ki boy. Omoni ba connaissance wana. Les gens veulent connaître les ténèbres. On les va apprécier la lumière qui est exposée. Pour apprécier la lumière. Osa en Christ. C'est-à-dire que kindoki wana basai bafai basai betelingate. Pour nga za protéger en Christ. Naza besoin na ye ko la Bible, na tanga Bible na ye ba mokeli nanga. Omona mutu ndima ke azana batanga ngomi. Batanga ngo au 4e génération. Oh ba famille na bino so matili kolo, mama leki noko koko wana kuna bakena kindoki. Papa. Et c'est que na besoin que no yeba kama kameleka na 1910. Na famille Samaf par exemple. Pour Nazali. Hein? Mais bien potanga et bien bakotanga ka lisusu te masumu ba parents na bana. Jamais plus on dira que les pères ont mangé des raisins. Des raisins, c'est pas moi, aigris. Et les enfants ont des dents. Et ça là, mine comme ça la passe. Té. Mutu moko susu te a kokufa kana lisumu wa muninga mususu. Et puis, si nous sommes en Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Ce que nous avons entamé, masumu wa kokobar na biso moko be en 1903. Aïna comme que na mutu moko be ko ba aventurer moko be soit des aba pasteur parce que l'eau de délivrance. Les gens continuent à croire à mensonge, à croire, à vouloir explorer les ténèbres au lieu de exposer dans la lumière qui est Christ. On a dégénéré, on a assez. Azu musalate, azu monté à une retard d'interview, betanga qui bien te.
ou bien ça faut musalango nga baloba na ngai balatisa elongi ya koko attends nasika mpe omona mutu moko te azoyoba na ngai ava na bala elongi ya koko mutu moko te atika kolobelanga me bayebisaki nga ke balatisaki nga elongi ya koko nga na kwa nango noko mpe koyebisa yango na bato eza vrai te eza vrai te soki okroire na mensonge ekomi réel donc nga bayebisa ngai mensonge na kwa na mensonge ke mutu moko na famille na nga asalaki bisuki biloko basalaka wana apesi nga elongi ya koko mpo ye akomaka toujours jeune azwaka bote na ngai mpe omona mutu moko ata na ndako alobaki mwana ana elongi lokola koko rien mais na croyaki na oyo bayebisaki nga to kwa na bekrétien ote na classe par exemple oyebi te mutu bovandaka na classe wana azwaka mayele na yo asalelaka mayele na yo asalelaka cerveau na yo pandeko soki okendaka na église ya modele wana naosenga bino bolongwa mbangu bolongwa eza kaka église te eza kaka croyance oyo eza na nation na biso eza na baafricain ebele to continue en répétant bocomprendre mpenza émotion toza nango parce makambo oyo yango nde moto eteyamaka na baplace wana moto aovivre bazobake non basalela bachance na ye na motu moko boyo ça n'a pas de sens poni bato ba rejeter la lumière, la vérité qui est Christ. Pour nous abandonner à lui-même. Azali voué à l'échec. Ceux qui ont rejeté vérité. Ceux qui ont rejeté vérité peut oser apprendre tes vérités et révéler l'absence de chrétien. On croit dans la superstition sans qu'on yeba. On croit qu'il y a des vérité. Et ça danger en wana. Pour vérité, et ça dit qu'exposer n'en est important. Les centres, ce n'est pas toi, c'est pas moi. Les centres, c'est Christ. Et l'on la ténèbre, et l'on la superstition, et l'on la kobanga. Et l'on a bloqué belé je vais garder mes yeux sur la lumière qui est Christ. Pour y aller descendre, il y a les messages que nous prêchons, il est christocentrique. Ce n'est pas humain, ce n'est pas l'homme n'est pas au centre. Mais ce qu'on l'ongoli connaissance wana ya nzambe okoma bakoma te abino batu yondo komi important obala obota olonga celibat okoma kokweya na ndengo wana kuna ndeko mi danger. L'homme abandonné à lui-même allait vouer à l'échec comme fou comme le boma comme vivre on dirait un film mais réalité est comme mususu comprendre nzambe mutu akoma ko vivre à se faire de Dieu. Comme ça, je parle de petits dieux, pas de dieux en majuscule. Na propre imagination na yé ou encore yé moko comme c'est nzambe. Ami comme c'est nzambe. Na ba ezali origine même ya satanisme, l'amour de soi-même, comme linga, ba photo partout, na danger, comme yé, comme ça yé. C'est ce que le diable a fait non? Il s'est levé non? Amoni beauté azana yango. Après ça qu'il a créé. Aux autres comprendre. Pire encore, nous donnons comme idolâtre. Comme idolâtre. Vous comprenez? Comme adorer la créature. Bikelamu. Au lieu de adorer les créateurs. Et conséquence, ils sont devenus fous. Ils sont devenus. Comme ils ont emporté dans la vaine raisonnement. Le livre 21, ils sont devenus vaines dans leur raisonnement. Ils se sont égarés dans des vains raisonnements. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Na assemblée moko beti masolo ezibino des heures de temps bo tirer mindoki ya molimo bo buki mikuwa ya molimo bo beti sasa molimo mais boké parti bo loti. Et vous allez faire ces choses à tout moment. À tout moment. Bon, ça m'a camboné. Des 20, tant, bazolo, 20, j'ai rien. 20, c'est allé vide. Le côté de la carte. Donc, au lieu de la remplir de l'esprit, vous allez remplir des pensées de Dieu, parce que la Bible est la pensée exposée de Dieu. Amen. Et c'est ça tourner vers des vanités. Il y a un homme assemblée bimbo tunye papa lele bateni batea ki bien batea ki nini batea ki bien kaka de ma batea ebile kuti yango te ba beta nzembo elobi ba n'importe quoi nyonso na kati ils comprennent rien et ça va
frère ngo diyo wana simba ki diyo wana penza mataki simba alobaki na diyo wana d'habiter mais que simba gak vaine. Nous devons avoir un renouvellement de l'intelligence. Ayez l'intelligence renouvelée. Nous avons maintenant le combat qui concerne notre intelligence, notre raisonnement. Il faut la changer par la connaissance qui est Christ. Par la connaissance de la République du Congo. Dans ce passage, ok. Quand la verset 21, leur cœur est devenu sans intelligence. Ok, chérie? Leur cœur est devenu sans intelligence. Ils ont été plongés dans les ténèbres, assombris dans Moulili. Parce qu'ils ont rejeté ce qui est la lumière de Christ. Assombris dans les ténèbres, ils ont prouvé que non, ils avaient la lumière avant. Hein, ils avaient la lumière avant, mais ils l'ont rejeté de sorte qu'il ne reste plus les ténèbres. Hein, au bloc qu'ici, ténèbres, être sombré. Et ça va juste l'image, être dans la totalité, il y a mon lili. Avec garantie, il y a absence totale, il y a lumière. Tout continue dans le verset 22. Et c'est très important que vous ayez la lumière et puis que vous gardez yango, que vous appréciez yango. Ce bloc ici, yango, il ne restera plus que les ténèbres. Je t'en dans le verset 22, vite fait. Et là, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Voilà. Ba mikomi si ba zo beta tolo, ba komi maïele, o ba tu bazara maïele, ba komi le boma. Et là c'est là que ba komi de termes que français ba crétin. Na lingala ba zoba. C'est pas une insulte, ils allaient dépourvus de sens. Insensé. En effet, la création, il y a un moment déjà, ils allaient révéler, ou encore ils ont témoigné même qu'il y a un Dieu. Création déjà. C'est ça qu'on a fait passer. Des façons, des livres, non? La création, et puis Malobanaï. Ils ont témoigné qu'il y a un Dieu, qui existe. Tandis que l'insensé, celui qui est dépourvu de sens, Zoba na lingala, alors ben na mutema na ye, dans l'iboma, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a même pas un Dieu. Donc, insensé, c'est quoi? Ils allaient inclure, bah, oh, bah, vivre sans âme. Il n'existe pas. Et ça, ils appellent bandi, il y a pas insensé. Donc, et puis, ils allaient, bah, on peut basali croire que bah, ça très important. Kenzambe. Mais après, na bandouana, rangé wana, il y a pas insensé. Ou encore, on va aller comme ça, la ya bango moko. Banzambe. Ben, donc, n'a pas critère te nzambe biblique. Donc, kazon loi, azwa nzambe na pete moko boy, na ndenge na ye moko boy. Alors, pas égal na dépourvu de sens. Pour nzambe tellement saint, on doit comprendre na en 20. Moke, nzambe o, nzamba lola o, nzambe, tu n'as pas encore compris. Obe masolo na yesen otina nzambe na kati nzambe boy bana tu comprends de nam et ya buzoba so sala bango ndolanga ozala nani tika nzamba bible on ne se moque pas de Dieu abi a regarder batu pini kate non à regarder batu ba innocente ou encore sans être puni bon va prendre comme on a en vain à punir dans un autre senga batu muke nzambe o nzamba lola o nzamba ko te tika et très dangereux comme ça makambo na ti ya malamuti to pesa nzambe te ba terme o biso to lingi na biso moko to te mbaka ndenge ndel bela la fa passer to yembele ka ndenge a révéler moko dans l'écriture déjà. Azali, par exemple, l'ancien des jours. On se reprend les rochers des âges. Yeah, Azali. Tu es le follow ya motema. Ozalata mokaba. Nala tuna sentir. Azala cravate. Aza Adonai, Aza El Shaddai. Yangwa lobby. Tout le temps, il y a des critères. Oye moko alingi. Alingi to. Oh, il a se révélé, El Shaddai, Adonai, il a Zali Bongo, le soutien, c'est lui, le rédempteur. Asa miséricordieux. Yemba indengwana. Quoi est-ce que ma cravate ya molimo, le coffre ya molimo, mbata molimo, te, follow la mutema, tika makambo na ndeko nanga.
Si on a chanté, tu es qui bonne ignorance. Si on a mal il aura se révéler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de que bengi na bakombo wana. Donc, tu connais que c'est la peine de ba caractère wana, tu comme arrangé wana ya ba insensé. Nzamba s'est révélé dans totalité. Na oyo bien sûr alingito yeba. Hein? Na ba écriture. Tu yeba écoute. Donc ça va nous coûter éternité pour te yeba nzamba. Maintenant, et quand ce qu'on folie à mutu, folie à mutu n'est pas mutu, tu vois tout homme primitif, tu vois l'homme primitif, il le côté et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Akena zamba, yamoko akena zamba, a luki mswasu mbelina ye, akena zamba akati nzete. Zamba wana akoti wana yeta kelango. Nzete wana pe yeta kelango. Mais alamuki na tongo msupeli bende po sala oya yimbeli yeta kelango. Il n'a fait que découvrir ça. Ou asomba ngona wenze mo. Akoti na zamba po asale loko moko boy. Ake akati nzete. Donc c'est-à-dire ye muto akati nzete aza greater than nzete. Voilà. Donc ayebi aleki nzete. Yeah. azana mayele ayebi nini nzete ekosala emsu nzete ayebisi na nyangote aki akati nzete oui dans sens que ye peut-être na ba expérience papa na bango mama na bango et tout amona nini nzete salaka OK aki tango azwi nzete akati yango azwi la moitié nzete akati asali boîte. Donc il y a l'équipe boîte no mayele parce que yenda sali boîte. Yeah, parce que mutu oyo a sali eloko aza plus grand que eloko ya sali. Voilà. C'est pourquoi Dieu est plus grand que la création. Yeah. Et le côté na mokili oyo leki nzambe ezati po ya keli yango ko. Tiko attends akati nzete wana. Akati nzete wana sali yango boîte pour permettre à voyager côté ken. Maintenant le reste ya nzete atikali nango wana. Même nzete asali boatu mendambo nango asali moya ke koni moko boy akomi ngo wana par exemple kimpavita bien akomi wana mama mwilu wana nini baba bakombo le na bakongo ya baba bakombo nini ya batu bakombo batu o batu badora baona bakongo exemple kana wapesa bien salika ikeko mo be pona ko adorer akomi ko adorer ekeko wana o yemoko akati nzete asali ndambo boatu ndambo asali yango ekeko wana et puis le reste ya ekeko wana achango pe na moto atumbiango pepo wala lamba damazi moko boye o nzamba permettre azwa alia comprends ne folie ponzete wana siko yango okomi ko adorer yango okomi ko adorer tout en livre Jérémie 29 verset 13. OK, Jérémie 29 13 Bible lobby. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, on ne peut que chercher Dieu de tout notre cœur si nous connaissons qui il est, les rédempteurs. Les rédempteurs. Cherchez-le pendant qu'il s'y trouve. Seek the Lord while he might be found. Pelo msubi bezo bela biso façon akoye banzambe ezaka na maloba na. Par exemple na Hébreux 11:6 Bible lobi sans la foi il est impossible de lui être agréable. Quand on msubi bezo ba que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu ndem tezako ezako construire foi kati na biso. Donc ça va se révéler na création et na ba maloba na ye pe ndeto yeba ye na profondeur pe na koyeba maloba na ye de foi ekozala construire kati na biso. Alors or sans la foi il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est que tu peux donner un exemple comme moko ya muto akanisa comme mayele mais en réalité comme liboma et ça m'a emballé ça m'a montré que oh non temps de la fin temps de la fin ça va 2022 hein 2020 peut-être temps de la fin banda kala quand on trouve Christ
Temps de la fin bandé. Il y a ascension avec après l'ascension, temps de la fin bandé. Oh, il y aura des guerres. Balobaki dans le Congo kaka. Temps de la fin. Il y aura des nzala na Congo kaka balobaki. Tant exemple moi simple muto avec mayele, quand ça comme mayele comme il faut. Na année autre temps aux na histoire na septembre 1976 National Geographic ça qui une organisation où ça la étude géographique dans le monde. Ça qui est titre ça qui article mogoboye ça qui est intitulé les merveilles il y a les merveilles d'un atome monde où il y a atome c'est les particules où il la plus petite dans le bien sel. Hein? Cell, c'est les building blocks. Parce que il y a la chose on a besoin de créer. Mais là, ce que y a mis qui on a bien en c'est que il y a qui mystère nango donc merveille na kate loko wana. C'est que dans le livre on a comme qui na page 138 nango, comme ça na page 358 na tant qu'il y a noté, na tant on a histoire. Voilà ça. Auteur a d'écrire merveille nakati ya selile wana ndenge ezaleli litadaka butu akambuma ya muke kaka wana après mbuma ngo ekoli ndenge ka grain ya senve wana ekoli eboti nzita monene eboti bambuma pe bato bamolia mais là siko na étude wana batali ba décrit complexe eza nakati ya mbuma wana abi eloko moya muke bongo mais sali et bimisi et le quoi munene na kati nango vous n'avez pas idée donc il y a d'autres qui donc et le rognon sur eux on peut utiliser comme moqué petit minime donc nous sommes que wana abi mais le côté ils allaient comparable na moqué ya atome mais seulement que na moqué ya atome wana ils ont la merveille ya munene na kati. Et ça, on dirait que tu as un petit univers dans yango moko. Vous comprenez? Parce que la page 390, quand même livre, wana. Ba expert va répondre, boy. Un livre encore, parce que ça, on va par chance. Et là, on peut encore temps. Tout est possible. Donc, c'est-à-dire que, ce n'est pas, par exemple, par exemple, et lokoyo, na tchango place moro, après 1 million d'années, et comme dans le pays, et comme peut mousselegete, et comme peut neti gorille. C'est la folie. On s'en va pas folie. Bon, comme quoi attribuer création na évolution. Et ça l'ango évolution. Après 5 millions d'années, après 2 millions d'années, ça la boya. Après 3 millions, et ça m'a emboîtant. Et ça lit folie. Il y a les folies. Oh, moutou, ça qui nae, ça qui bactérie, après tomati, te comme boye, te comme bat. Après de souki. Croyance ya côté. Là, c'est en Afrique quoi croyable quoi bon hotel. Non, pas batinde ba quoi babilo comme sauce. Folie ya moutou. Folie à moutou. Nous sommes des résultats pour moutou. Avoir qu'ici, approuver que Dieu n'existe pas. Avoir qu'ici kaka. La lumière. À Kenamulili. Au so Kenamulili, c'est qui est là-bas, c'est la perdition. Donc, il n'est pas encore trop tard. Yo on dit ma superstition. Ozo komaka zoba. Yo on dit ma croyance ma solution ndengeni. Ozo komaka zoba. Tout la prudent. La lumière est encore. La lumière louis encore. Bible côté zolo be la bisonio sur la humanité sans Christ. Tout ça ba fou. Na linga la de to côté to ba zoba bisonios. Les ara que ton mu to za né de nouveau intelligence na yo commis éclairé na ba écriture. Et ça très important mais bisonios sans Christ. Tout ça ba zoba. Ya on be bien. Ba kanse ba comme maele. Ba comme maboma. Ba comme maboma. Tout ça maboma te. Désirer la connaissance. Bible dit tout ça là-bas n'amiqué, tout ça bazo bakutu pour ce qui concerne les ténèbres. Mais tout ça là, il y a que l'amuka, il y a l'amuka penza que non, il y a l'amuka penza nangui pour ce qui concerne la connaissance qui est Christ, qui est la lumière. Parce que vous avez une vérité, bah quoi ça quel sous on ne peut pas étudier les mensonges pour exposer les mensonges.
il faut oyer la vérité pour que mensonge et qui maliboso na yo. Mais ceux qui vous avez un mensonge dans tout na yo, il y a un esprit na yo. Dans le passage dans la sourate, comme ça to méditer, to prier. Dans Romains chapitre 1 verset 21 à 22, parce qu'ayant connu Dieu, ils ne le glorifièrent point comme Dieu, ni ne lui rendirent grâce, mais ils devinrent vains dans leur raisonnement, et leur cœur destitué d'intelligence fut rempli de ténèbres. Ce qu'on a versé 22, balobi awa, ces disant sages, ils sont devenus faux. Simple, hein? Ces disant sages, ils sont devenus fous. Ces disant sages, ils sont devenus fous. C'est-à-dire que sagesse, c'est ça dans Nzambe. Donc, comme c'est Nzambe pour un journal, ils ont qui challenging, ils ont qui na challenge lelo, mais Nzambe a petit peu de aussi ça m'a cambo lelo. Vraiment, je le comme tout bon de Nzambe. Yahweh totondi yo topesio merci parce que musu lokola yo azate. Limsa biso o tozali na mayele te. Même biso o to lobby, tozali référence ya mayele te. Tozaka mayele parce que yo ne pesi biso yango. Ofungoli biso miso longoli be kai. Longoli rideau ya ténèbres. Liboso na biso pesi biso lumière na yo. Pour que to tambola na nzela o ezali yo moko. La lumière, la vraie lumière même. Kolo merci. Limsa biso na mabaku na munoko kolo ba makambo pesi yo lokumute kolo yonde ebibiso malamu qui est capable de nous sanctifier. On est dans nos assez possibilité à kokwea tout moment ezali. Tozali ka ko se fier pa na yo. Yonde ka ko simba biso. Nde maloba na yo lobi na livre Jude à celui qui est capable de nous préserver de toute chute. Laisse que la gloire te soit rendue. La gloire, l'honneur, parce que yondeka kozali sage. Le seul qui est sage, c'est toi, qui est capable de ne commettre aucune erreur. Vous allez la rencontrer. Vous allez la rencontrer. Vous allez ensemble. Et pas na yo hasard ezate. Je n'ai le lokolo tout qui n'a pas na yo. Onyoso, aho konsuma loba oh Yahweh. Azonga na connaissance côté pas na yo kaka. Ayana la lumière, pas la ténèbres. Balongwa na ba superstition, balongwa ndenge nini yawe yo mimaloba na yo. Ezali lumière. Ezala biso te to lobi, mais yonde o lobi. Vous allez capable ya ko sauver. Vous allez capable ya ko komisa maloba o bien même bisike bele o ngaro to ko koma ko tuté. Mais ça peut maloba na yo moko. Pour que gloire nyonso ezala ya yo quand les âmes sont sauvées. Na kombo na onde masia Yesu te bondeli. Amen. Amen. Bye bye. Bye bye.